Nazala kanese mwa ko ba keboza tellement belé ya kolanda Mag FM ya mokula lelo yango ebandi mbote na bino. Commémoration ya 4e anniversaire ya assassinat ya ambassadeur italien accrédité na République démocratique du Congo Luca Ataniasu Sengeli Boyebake, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, en représentant qui Mokondi Amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Retour en image. Vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, a représenté qui président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors ya messe Oye Salamaki, Lobieleki na cardinal Fridolin Ambongo, na mémoire ya ancien ambassadeur ya Italie na République démocratique du Congo, Luca Atanasio, 4 ans après assassinat na ye. Lors ya commémoration Oyo, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko a souligné qu'il liboso y a accord diplomatique accrédité dans la République démocratique du Congo, Keliwa y ambassadeur Luka et Sengeli est interpellé conscience collective sur nécessité y a s'engager davantage pour la poursuite y a action visant à permettre la population ya est de la République démocratique du Congo va vivre na kimia. C'est une journée, un moment pour nous de nous rappeler à nos mémoires que l'insécurité dans la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui, que la présence des forces négatives, des terroristes est une réalité. Il est important que la conscience collective, non seulement nationale, mais aussi internationale, s'implique pour qu'enfin la paix soit une réalité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se réjouit que de jour en jour, il y a une consolidation des efforts au niveau international qui se met en place pour que cette paix soit une réalité. Célébration eucharistique Oyo Ezalaki également marqué na présence ya deuxième vice-président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo ainsi que plusieurs membres ya gouvernement. Pour un rappel, ambassadeur italien Luca Atanasio Akufaki le 21 février 2021 pene ya garde du corps naye Victorio Iyako Vachi pe chauffeur naye Mustafa Milambo Oyo bakufaki bango nyonso po bakoyaki na embuscade moko tondi na ennemi pene ya parc national ya Virunga na nord ya Goma alors que azalaki kosala partie na convoi moko ya programme alimentaire mondial. Yeke yo Gouvernement de la République démocratique du Congo ezali déterminé pour la concrétisation topé matérialisation ya projet ya port ya eau profonde ya banana. Premier ministre Atalisa Kiango Lobieleki na Abu Dhabi. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. L'Assemblée nationale et Sengeli Boyebake délégation yaba députés nationaux médecins bakomaki na Burundi na mission officielle pour la consultation bénévole yaba réfugiés congolais ou bazali kuna ba détail na commentaire. Annoncé l'eau y a plénière il y a le 4 avril et l'équipe na président de l'Assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe peut confirmer le 5 avril lors de la journée parlementaire à l'intention
ya ba femme parlementaire mission ya consultation bénévole ya ba réfugiés congolais vivant na Burundi na ba députés nationaux médecins ezali déjà à pied d'œuvre. Lobeleki délégation ekitaki na Bujumbura capitale ya République ya Burundi, délégation parlementaire Oyo Ekumbami na professeur docteur Léon Kabamba, composé na ba députés nationaux, dont 5 députés médecins. Oyo babandaki mission na bango na ba rencontre pe présentation ya ba civilité. Bakitaki na ambassade ya République démocratique du Congo na Burundi, kuna esika wapi expliquaki objectif ya mission na bango liboso ya représentation diplomatique. Initiative oyo ezalaki saluer mbala moko lokola bazali komema aide na ba réfugiés de guerre ya agression rwandaise na Est République démocratique du Congo, bakitaki lisusu na ba bureau ya Haut Commissariat ya Nations Unies pona ba réfugiés. Kuna pe basololaki kitoko avec impact pédologie, basalelaki bango présentation ya situation enge ezali kolekana kuna acte rare oyo ya belu basali auprès ya population na bango ezalaki pe saluer enfin batalisaki impact positive na yango. Juste après bazalaki na séance de travail monene oyo ezwaki bango près de 4 heures du temps esika wapi bazwaki lisusu ba stratégie pour na koyeba lolenge nini bako procéder sur terrain. Au total, esengeli boyeba ke plus de 70 000 nouveaux réfugiés congolais oyo bazali na Burundi depuis makambo ya guerre ya Este oyo ezongi lisusu makasi kasi bango bazali reparti na 5 camps oyo panzani ndambu na kati ya mboka. 70 000 oyo baye lisusu kobakisama na plus de 100 000 réfugiés ya République démocratique du Congo oyo bavivaka déjà na Burundi. Kasi esengeli boye bakendenge kaka bozali komona boye bazali ko vivre na ba condition ya malamu te, malnutrition ekei ezongi bakoma kolia une fois na mokolo, choléra, paludisme, 60 cas ya ba malades mentaux pe baka ya viol ezalaki détecté na évaluation ya liboso. Plus de 100 enfants bazalaki vaccinés contre paludisme, sachant que 52% ya bana bazwaki pe vaccin contre rougeole pe poliomyélite. Sur les plans alimentaires, baka ya malnutrition ezali détecté ezala epai ya mikolo ezala pe epai ya bana. Mai ya malonga ezali te ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge ezala côté ya ba installation hygiénique mawa kasi bana bazali mwa kozwa ba formation na ndenge ya kelasi na kati kaka ya bakan wana. Vraiment nyonso ezali pasi pona bango. Pona kosukisa délégation ya République démocratique du Congo basaliwaki pe coopération na côté kuna ya Burundi esika wapi bayambaki bango po na kokende ko visiter ba compatriotes na bango. Eke yo effort de guerre esengeli boyeba ke 72 225 $ ya ba offrande pe ba vivre ya ndenge na ndenge ezalaki récolté na ba confession religieuse en faveur ya ba FARDC ba wazalendo. Ministre d'État, ministre en charge ya justice Constant Mutamba kenaki ko remettre en officiellement na vice-premier ministre, ministre ya défense nationale pe ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita. Retour en image. Na cadre ya contribution na effort de guerre ba confession religieuse bazalaki motivé mikoleleki na ministre d'État, ministre ya justice pe garde de sceaux Constant Mutamba pour na ko répondre na appel ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndenge pe esalami lobi eleki Constant Mutamba pe délégation ya ba confession religieuse ba remetaki na vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale pe ancien combattant, excellence Guy Kabombo Mwadian Vita, ba contribution na bango na effort de guerre. Ezali bongo ba vivre ya ndenge na ndenge pe enveloppe moko o ezali destiné na ba forces armées ya République démocratique du Congo pe ba combattants wazalendo oyo bazali engagé na ba différents fronts pour na ko protéger intégrité territoriale. Tangu azwaki maloba ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba atalisaki boye. Nous sommes là pour déposer officiellement l'effort de guerre, ça veut dire les offrandes
que nous avons collecté auprès des églises, des confessions religieuses en faveur de nos FARDC et des Wazalendo. Du point de vue financier, nous avons mobilisé en termes d'offrandes 72 225 $. Au-delà de ça, on a pu collecter plusieurs tonnes des vivres. Nous avons collecté en dollars, mais également en francs congolais. En francs congolais, les offrandes collectées représentent 100 147 500 francs congolais. Recevant Don Oyo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale paix ancien combattant, salué qui geste louable Oyo en faveur de l'armée régulière paix groupe d'autodéfense Wazalendo. Au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, je tiens très sincèrement à vous remercier. L'acte que vous venez de poser répond directement à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Cette guerre injuste nous imposée par un voisin mal intentionné, nous allons non seulement la gagner et construire notre pays pour accomplir les dernières phrases de notre hymne national. Na kombo ya ba confession religieuse, communication et salamaki na sens Oyo. Nous sommes venus répondre à cet appel pour soutenir, tant soit peu, les FARDC et nos amis de la zone Wazalendo. Donc c'est avec tout le cœur que nous avons fait, tous les hommes de Dieu que vous voyez, c'est notre contribution en partie jusqu'ici. Et nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir pour rencontrer la préoccupation du chef de l'État et du VPM de la défense lui-même qui a cette lourde charge au front. Et Sengel Boyebake, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale paix ancien combattant, a rappelé qu'il n'a pas confession religieuse que Tozali n'a patrimoine commun et dénominateur commun c'est Moko Oyobabengi, République démocratique du Congo. Yo! Prise ya ba ville ya Goma pe Bukavu ezali n'impact nini économiquement Sengel Boyebake, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, le professeur Amekaki, pour répondre à travers briefing après sa détail. Dana nous mosolo ekotaka na caisse ya l'État, ekotaka na ba taxe, ekotaka na douane. Lelo soke na grande barrière na Goma. Eza bisote, eza batombokinde bavandi wana, mbongo ezokota kuna, ezokoma susu na caisse ya l'État awate, mbongo wana ezokene na caisse ya batoyo balobi bango baza bakonzi na Goma. Dans sa ministère à finance, ministère à budget, basalaki mo estimation na ba recette wana eleki 5% te, eza ba 5% du total. C'est beaucoup, c'est pas rien, c'est beaucoup,
mais c'est gérable. C'est gérable, ce qui peut être aussi moins effort, to kanga, bamaduso, to zakanango, na territoire ozananu, na contrôle na biso, na kansaboyebi likamba fraude douanière, za mwa makasi, to lobeli yango lelo, na réunion justement ndenge na ucholo ba réunion ya Ecofir likambo ya fraude douanière sur tous wakaka produit lokola carburant ba carburant ekotaka wana soke ba côté ba aru ba carburant ekotaka par par kasumbalesa sokotali mosolo ezokota na compte na caisse à l'État à partir de ce seul produit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû encaisser. Et c'est difficile de serrer moi mouké pour musole kota pour na combler trou oyo et salemi na misolo to bungisi na ba zone eza occupée na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Mais na kansa bomoni atato bungisi misolo wana atato zona ba mwa ba retard il y a une semaine, il y a quelques jours pour na kofuta ba salaire, mais quand il s'agit même ya ko bakisa salaire ndenge toto bakisa pour na mapinga pour na ba policier na biso et forwane salemi kaka na mbongo oyo l'état zozwa en dehors il y a auto bungisi na ba zone occupée ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu. Les gens ont dit oui, si vous n'ouvrez pas les banques, c'est le franc rwandais qui va circuler et ces zones risquent de nous échapper dans ce pays. On a déjà connu 2 zones monétaires. Il y avait la zone monétaire de Kasaï qui n'acceptait pas le nouveau Zaïre, qui continuait à utiliser les anciens Zaïre, et l'autre zone. Et puis un jour, les 2 zones ont été réunifiées et nous sommes restés un seul pays, un pays uni. Il en sera de même. Nous allons retrouver ces parties du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont occupées pour que le Congo demeure un seul pays uni. IFEST ezali bongo application monene oyo Afriland Bank CD APC na ba abonné na ye okoki ko gérer compte na yo na chombo ba détail. Boye malamu na IFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez un téléphone et un modèle smartphone, tablette, topé du sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya ko consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na IFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible lelo okoma kolo lupangu soki osali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC
pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babar de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place mpona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération koma patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba, avance ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki mpe kozwa babus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance ezali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona kuaméliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Procès Bukanga Lonzo, cour constitutionnel est renvoyé à faire pour Namukolo. Il y a mercredi 23 avril. Ezali Koya. Bas détail dans le commentaire. Que ce contrat Affaire Bukanga Lonzo et se poursuivaki liboso ya cour constitutionnel. Lobby eleki, soit plus précisément Mokolo lundi 14 avril 2025. Audience et bandaki nanou na brève instruction ya dossier. Na présence ya prévenu Christo Globert. Tangu Azwaki Maloba, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Mponyo, a talisaki ke azali dessus, ya kozala lisusu, mokolo ya lelo, liboso ya cour oyo. Pendant que ce contrat se négociait, vous était-il arrivé d'entrer en contact physique ou épistolaire avec le prévenu Globler? C'est, honorable président, je suis très gêné d'être devant vous sur ces dossiers. Parce que, sincèrement, j'ai l'impression que on en veut à une personne. C'est quand même dommage. Nous sommes à la plus haute cour de ce pays. Oui, je suis très désolé de vous le dire, parce que vous me posez cette question-là comme si le premier ministre d'un pays s'occupe de la gestion. Non. Les personnes qui ont signé les contrats avec African Commodities ne sont pas ici. Le ministre de l'Agriculture n'est pas là. Le ministre des Finances n'est pas là. Le ministre de l'Industrie n'est pas là. Le ministre du Portefeuille. En ce moment-là, il y avait un ministre délégué. Oui, mais le ministre délégué, monsieur l'honorable président, si vous le citez, vous voulez encore une fois démontrer les juges partis, le ministre des Finances délégué. Mais il était dans ce dossier, accusé. Aujourd'hui, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que vous le citez? Voilà des personnes qui pouvaient répondre à ce type de questions. Le Premier ministre, honorable président. On vous a dit ici que l'instruction commence. Honorable président, non, écoutez, quand la cour parle, vous écoutez quand même. Voilà.
c'est par l'instruction. Nous sommes saisis par une réquisition, une requête aux fins de fixation du ministère public. Mais c'est l'instruction qui va permettre à la Cour de connaître comment les articulations étaient faites. Mais quand vous ne voulez pas que nous puissions avancer dans l'instruction, la Cour au pénal, elle est libre. Voilà. Il y a eu 3 prévenus qui ont été présentés, mais c'est dans l'instruction de la cause que la Cour cherchera à avoir sa propre lumière. C'est dans l'instruction, pas dans la requête aux fins de fixation. C'est connu. Et c'est pourquoi nous avions voulu avancer, commencer l'instruction. C'est l'instruction qui va nous faire voir, parce que tous ceux qui ont été entendus, à tous les niveaux de procédure, commençant par l'instruction préjudicielle, tous les PV sont là. Donc la Cour est libre d'appeler quiconque a contribué tant soit peu à cela. Honorable Président. Non, en fait, la Cour ne vous a plus donné la parole. La Cour a repris la parole. Vous allez parler si la Cour vous donne la parole. Apparemment, en fait, non, écoutez. On a chanté que le peuple veut. Mais apparemment, nous nous rendons compte que il y a une ligne qu'on avait déjà posée pour que la Cour ne traverse pas. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut gêner de commencer une instruction judiciaire. En quoi? Pour un rappel, Augustin Matata Mponyo pe bako accusé na ye, bazali poursuivi pour un présumé détournement. Il y a 204 millions de dollars américains destinés à la construction il y a parc agro-industriel il y a Bukanga Lonzo projet Oyo. Ezalaki ko visé na ko produire ba denrées alimentaires na grande quantité biloko ya ndenge na ndenge lokola ba manioko masangu pe bandunda pour na ko réduire dépendance ya mboka na ba importation alimentaire pe ko créer misala pour na ko tombola économie rurale. Kasi sengeli boyebake cour a renvoyé affaire Oyo pour na mokolo ya mercredi 23 avril 2025. Dossier à suivre. Page rose en édition à Mokola Lelo Botikato souhaité joyeux anniversaire na Benel Bacho Inziki la douce azali ko célébrer mbotama na ye Mokola Lelo tozali kolia tozali komela avec impact pédologie fête monene ezali ko sala mandenge kaka ezalaka profiter bien na mokolo na yo que du bonheur. Mag FM komi na suka bozabelaki na ba image bopesa merci na Enoch Mafuka le très professionnel azalaki na sima caméra régie finale ezalaki bongo assuré l'ingénieur Kaju Mumbini directeur technique na biso Gelor Mouya. Est-ce que bana balie ah balobi ata balie te lobi pe mokolo kasi entre temps pesa bango ata mai bamela bama tabaki ta babaluka mabele fils mani na préférable.